epesinga pasi na mata na live oyo ya moi solo bakenga Justine Mata na beza mwana ya Charlie yango esali ke na mata na live na mata na makambo te si bofingaka natalaka na gardaka silence menanio affaire likamba vie de loin et makasi affaire likamba vie de loin et vraiment ndongo bandeko nanga na otikela bino toyoka mwasi ya vie de loin banda e bandeliti na suka nga vraiment lelo noza nanga mulaite na mambu nanga lelo penza Irsi Botelo TV aloba liboso na bino mulaite alors na otikela bino kaka mwasi ya vie de loin toko yoka ye ako expliquer pe na ndenge na ye nasi na sala ki be émission ya vie de loin ebele na sali déjà be émission ya vie de loin ebele eza awa na chaîne na biso alors lelo toye koyoka Justine Mata bandeko nanga d'abord mbote na bandeko nyonso o balanda Irsi Botelo TV mbote esika nyonso bozali boza ebele bayanga baye o balinganga baye o ngana linga mingi boza vraiment ebele alors bandeko nanga eza pasi pe mawa tanto loba kaka pasi pe mawa ezalaka vraiment pasi pe mawa likambo ya comédien na biso vie de loin e bandaka lokwa maseki babwakelaki vie de loin mbasu vie de loin mbasu e vie de loin mwasi akimi e vie de loin na mwasi ne bakabwana e vie de loin boye alors c'est vrai eza vraiment ya solo eza lukuta te vie de loin na mwasi na ye bazalaka te vie de loin na mwasi na ye bakabwana wana eza lukuta te po to confirmer yango epa ya ye moko mwasi na ye Justine Mata to confirmer yango ke vie de loin na mwasi na ye bazalaka te bakabwana alors bandeko nanga eza na masolo ebele ezobima na Facebook awa ebele ezobima na TikTok ebele ezobima na YouTube po na Justine Mata alors lelo tozoyoka yango awa elongo na bino eza vraiment pasi tant tolobaka pasi eza vraiment pasi alors bandeko nanga kana ndenge moko bien de toyebisaka bino soki eza mbala na yo ya liboso otombe na Irsi Botelo TV donc soki vraiment eza mbala no ya liboso o visiter Irsi Botelo TV ndeko nanga esika ozali o s'abonner o commenter o liker o partager nzamba lola ako pambola yo kande tolobaka vraiment na système a bien na ndenge ya bien partager émission na biso partager na baninga partager na statut na yo partager na WhatsApp, partager na Facebook, partager et place nyonso o monike e koko melabato. Partager mission na biso nzamba lola ako pambola yo. La famille tango s'abonner ko bosa na te ko fina cloche ya notification. En tout cas tango s'abonner, fina cloche ya notification pour que prochainement tango Irsi Botelo TV a ko lancer vidéo ya sika. Soki au final déjà cloche ya notification tango na ko tia vidéo ya sika et ko komela yo directement esika nyonso oyo o kozala. Donc, ceux qui na téléphone et comme là on a téléphone, donc ceux qui na TV et donc partout et si quand sur au kozala et comme là yo alors bande konanga abonnez-vous, commentez, likez, partagez nos émissions et au sala malamu mingi. Likambu ya vie de loin nzambe kaka atia maboko na likamba vie de loin po toza source na mingi koloba te o tolobi déjà eleki ebele Oto lobby eleki ebele alors mabeliwa nzambe kaka bate la vie de loin na bon moi nzamba bate la bango kaka na bon moi po toza susu vraiment na mingi ya kolobate eza makamoko oyo ezo pesa pasi comment na comédien vie de loin aza vraiment comédien munene ya mboka na biso aza comédien o aza vraiment reconnu na mboka na biso alors comment na ba propos ya boye comment na makambu ya boye et ça la soni et en plus ezo pesa pasi bande konanga ezo pesa pasi toyoka kaka ba propos vie de loin boye alors toyeba kite eza nini toyeko vanda toyeko yoka moi sina yekuta voyager moi sina yekuta tikaye moi en tout cas makambu ebele oboko ki même pas pour imaginer lelo tokoye na Justine Mata ye moko lelo Justine Mata ye moko vraiment ayeko expliquer biso à propos ya makambo yango
pourquoi lelo Justine Mata bimi na TV po batu ba lobby po batu ba fingi akoki ko supporter ma finga te alobi ke akotaki ayoki ndeko moko alobi ke akomisa niveau oloba ke Justine Mata abeza mwana vie de loin gone za batu ba lobaki alors Justine Mata akoki koyoka ba biloko bongo te nde amati pour que aya ko expliquer alors bandeko nanga sans plus tarder nazotikela bino Justine Mata toyoka ye ndeko nanga yo okoti landa émission tina suka tia ba j'aime na yo loba liloba pona vie de loin loba liloba pona Justine Mata aza mwana ya 2005 donc aza mwana mukie penza tolanda munene wana te donc aza na ye vraiment bébé oye moko lobi aza na ye mwana ya mukie alors makambo mosusu akoki na ye ko supporter yango te malgré baloba ke mwana muke na libala azalaka te tango esi obali ozalaki mwana muke tango esi obali oko mukolo alors Justine akoki ko supporter bamakambo wana te toyoka ye ndenga matina live alobi alors ndeko nanga partager émission oyo partager na baninga partager vraiment émission o ekende partout na bonde la bino toujours ba partage na yebi ke boze belé o bo partager ba émission nanga tika nzamba lola apambola bien ton natalaka kota ba partage na moni bozo partager ezo sala esengo ya makasi ezo pesa biso lusu makasi ya kolukela bino lisusu ba analyse bien ya kolukela bino lisusu ba masolo bien ya kolukela bino lisusu ba vérité bien pona ye la bino awa na kati ya Irsi Botelo TV alors bandeko na ngai merci na bino so obo partager ba vidéo na ngai nzamba lola a pambola bino wana to landa nanu Justine Mata après tozonga sima na analyse na biso to landa Justine Mata sala analyse na yo na commentaire et osala malamu pesa conseil na couple oyo et osala malamu to landa sina nyoko mina mwana na kobokola ye mama ya mwana wana azalaki wapi po lelo bazwa mama ya mwana wana bazongisela ndako so mpe tozalaka bomona yango ka na internet bojuge nga na nyonso bojuge eza problème te naza bolamu na nga naza mpe na mabe na nga bandeko o Justine Mata mwasa video nakoza peut-être écart na 5% ya mabe 95% na nga na bien nayebi kosala mutu mabe te nayebi mpe kosala mwana mutu mabe te elo epesi nga pasi na mata na live oyo ya mwa sorti olobaki nga Justine Mata na beza mwana ya Charlie yango esali ke na mata na live na mata na makambo te si bofingaka natalaka na gardaka silence me na nyonso merci na bino na nyonso nasengi bino ka merci et combien de trop quand même na pe na famille na pe na ba parents na pe na baya naza pe na baleki pourquoi boko bebisa kaka image na ngai nana muto défendre nga te pourquoi parce que boyebi vérité te jo boyeba vérité nde na bandi ba TikTok epanza na bino bana bobanda na nkombo ya mwana bato banda bomata bokitaka bomataka ata bino moko eza nini nazala na chani na ntango apasi bino nyonso tu boyebi na internet sa bofélicita nzambe alimbisa bino nzambe na nga alimbisa bino ndenge nalobaka bongo te kitisa courage maman ngala bon ngai vérité ngala ko défendre tina suka partout tina lola yana vérité yana ko défendre quand même na pe na famille mais yaya soko zolo ba koza na famille prend des bonnes décisions kitisanga bo matisanga bo kitisanga quand même nebi ke na linga muto ayebana na ayebana na linga meniser te na linga mécanicien te nebi ke na linga vedette tu ayebana mais ça n'est de trop non na leka te ke na cheke nga na Charlie toza divorcé to ye mon Charlie ni na ba page ni na leka te ke nga mata to kabwana wow ata bino mo bandeko na ngai na pe muto munene te bokasani bo matsa biso ma life bongo eza ki star te eza ke bo salure nde
na mata pe mona bo elongi ya mata ya na kosela bino pe crise mokosupe pa na kufi pe Courage, ma belle. ntango monene basante oyo eza makambo ebele. Courage, Yaya. Pardon nasengi bino mpenza pardon nga moko likambo nasengi bino mpenza pardon non na mata na balive te naloba boye eza première fois na nga mpenza ye surtout na page ebele bafingaka bandeko na ngai mwasi nini oyo alinga bapeseli ye mbongo ya libala bali pio abima na ndako tobi daya na bakilelo basi ebele baoma olinga daya bamabala bebi baréalité bandako ya bato te donc il faut arrêter. Bozalaki bomatisinga na musicien wana bokitisi natie mobali ya petite soeur na ngai ekomi susu azwi mobali nakende voyage boye bolobi siko nasala ndeti ndeni nakota na kati ya lifelo bomoni ke na lime bie bomoni ke na kufi nde bosepela Charlie yango azobela bokotisela ata bambongo boki otala ye tomoni ma belve akende otale asepelisa mpe bino na bateva yango te toketale te atie Mata, pesanga tant kasi na be na privé s'il te plaît soko olinga. Ekomi de trop ya botikanga mpe na pema. Kasi na komona na bareseau sociaux ko yango na mona baréalité mosusu tomona na bareseau sociaux epema balokuta sur 100% 5 neza ya vrai 95% eza ya lokuta mpo oyo yanga bana bobandaki botapaka ya lokuta ya sono bobimisi te namoni ku esa mobetama babordure ezozwa me misusu mpe namona pendako etuta te ezozwa nde te bokotika te nde onanga oyo toyoki eza mwasi ya vie de loin donc touti koyoka mwasi ya vie de loin nde alobi oyo esengelaki aloba toyoki biso nyonso na maloba na ye moko toyoki makambo oyo alobi ezaka pasi po jusque là mamba vie de loin eza flou jusque là eyebana te mais biso todéclare nini todéclare ka santé ya mutu bawela no santé ya mutu bomoni makambo nyonso oyo eya bafitilité ya mamba libala bato babebana balingana basala bweni eza mamba libala na bango mais oyo biso beaucoup plus totala eza na santé ya mutu lelo vie de loin a maladi lelo vie de loin a na étape wana oyo aza nango Justine atiki azonga mpa na bango libala ekufa na situation nini oyo vie de loin aza nango yango nde biso totala te o présent o Justine anyokamaka oyo asalaka boye mais ntango mutu wana maladi baluka basala no mutu akoma bien apres makambo mosusu eya nsima koyoka Justine pa lobi aza pe na baraison na ye oyo ye atikeli vie de loin ape na makambo oyo ye amona na libala oyo nga na yo toyebi te koyoka vie de loin kolela ape na makambo oyo ye pe amona ape na baraison na ye pe personnel mais toyebi te esala biso pasi kotala na vie de loin na condition wana po lelo soki likambo eye bato bakondane ka Justine bato bakondane yo kaka lelo soki likambo eye vie de loin atie mutu na ye na se bato bakondane yo bato batala te ko te ozalaki bien bato batala te ko te bowelaki boye bato bakondane yo makasi ndeko na nga makasi bato bakondane yo mais soki eza koza na raison garde ka silence na yo ovandi na okimia ata lelo baye bafingi yo na balive ata lelo bato balobi garde toujours silence na yo ovanda na coin na yo kolanda te bafingi balobi kolanda te po ntango yo oya obimisa baverité mosusu etinda mpe vie de loin mpe abimisa mosusu ezokoeklate esa bien te tona posa vie de loin aza na bomoi oyo biso toa nango posa eya tomona vie de loin en vie yango nde toa nango posa kaka bato babetelo maboko Justine aza innocente Justine aza boye lelo so vie de loin atie mutu na se baobalukela yo bato mpe baobalukela yo ndeko na nga alors soko omoni ke oza na raison otika mutu mo baforsa mutu libala te
libala pesa nga loba toujours libala eza la fin du monde te babi eloko soki esimba esimbi soki esimba te otiki mpo eloko eleki tika ezala te alors so omoni ke libala na yo na videlo esimba te otiki na ovandi na silence mais oyo eza moma ya koabandone te eya moma mopasi bobanda bamoma pasi ensemble boleka na baetape moko ya pasi makasi mais bolekaki yango ensemble bolekaki yango mais lelo mopepe oyo ekoya omema o te na condition nini oyo otika moninga video ya na pasi ye so otali video oyo mama biso Belvi kanza kende otala video loin esika ocomprendre que non video ya na pasi aza vraiment na pasi bonzime na nga alors eza bien te mais quand ozongisa motema nsima mais quand otala nsima moto akozala na mabe na ye ata mabe eza soki 5000 mais azalaka na bolamu moko oyo edominaka alors meka ata koluka bolamu moko oyo ya video oyo edomina vi na yo eza malamu mingi luka ata bolamu ata moko oyo edomina bomoi na yo ezala bien mpe esunga ezala vraiment malamu mingi alors merci beaucoup na bato bolanda Irsi Botelo ya TV wana yelaki bino kaka toyoka mama na biso toyoka Justine Mata na yelaki bino vraiment ye boyoka ye bolanda ye en tout cas ndeko nanga yo okwenye émission oyo partager yango na bandeko partager yango na libota partager na famille partager na bato nyonso oyo balingaka biso ope biso tolingaka bango partager na WhatsApp na yo partager na bandeko ebele tolanda Justine Mata e osala malamu mingi soki eza mbala liboso abonner commenter liker partager nzamba lola akopambola yo wana topesi merci na baabone nyonso Irsi Botelo ya TV topesi merci na bato nyonso oyo balingaka biso kaka nde tolobaka na système moko ya bien soki eza mbala liboso kobima boye te sans ke osabone alors ntango sabone fina cloche ya notification pour que prochainement ozwa baémission na biso bye